politique. Deuxième table ronde, des table ronde économique. Mais, les politiciens attendent, ce qui est normal, privilégier la table ronde politique, leader à Makassi. Pour n'a pas nous pouvoir. Mais pouvoir, en gros, tout le quand même que père fondateur, il y a école Nabiso, Zouaka on a une dictature, te senga que Belge nommé Bango. Place auto reconnaître Bango yango wana. Même la constitution. Balingaka même pas ko élaborer constitution. Ndenge bazala ko na table ronde. Yango mona que loi fondamentale, constitution na biso liboso eza loi mibeko e utande na parlement belge. Pesa biso. Et Bango père fondateur na biso ba kete. Toki ko élaborer constitution te tant que peuple a voté bisoté. Donc avant de élaborer même constitution, il faut peuple à élire biso. Yangoana, même l'article, article 4, balobara que ils ont des chambres législatives, donc parlement élu, un chef de l'État, il fallait élaborer constitution définitive. Donc déjà, d'un côté pouvoir politique, au moins que bala na ikengi. Mais table ronde économique, où il fallait au total ndengeni to Kabola, bien entre Belgique na RDC. Nde batindaka ba leader moko makasi mingi te ne yango wana Belgique asa nde ko rouler biso azwa ba entreprise aminene mais tango siko bazui table ronde politique o eza ko intéresser biso pouvoir politique tango ba pesi yango peuple il fallait nde peuple siko yo akoma ko bunda bitumba ya ko conserver yango or na 1960 nde Mobutu a ko arracher na peuple pouvoir na ye tango komi na dictature est komi que mboka nde ezali nde mboka ya mokonzi mboka ya chef de l'État tosala 32 ans o Mobutu alakisa peuple que pouvoir ezalaka ya yete omoni même ti lelo tokota mwa ndambo moke na démocratie yango mais ozomona ke na congolais ayebi nanu vraiment motuya ya démocratie wana te ozomona ke eloko nyonso oyoka tata mokonzi asala eloko alingi asala nzoka nde na mboka ya démocratie ezalaka nde peuple yango wana biso tozoloba ke bitumba ya makasi eza que peuple faut arracher démocratie na ye pe biso to comprendre peuple pona nini aza na mwa bakokoso moi na bamboka mususu bapaya pona moto ba peuple a arracher démocratie faut ezala que peuple moko aliaka malamu peuple moko atanga malamu or dictature a Mobutu ane boma peuple côté ya kolia au moins mutu soki ende lelo te ende ko lizer okondi mateko yoka moto mwana TV kuna obike ngai nde nazo représenter ndeko Eliezer okosepela te pona nini yo tindi ete ndenge moko na démocratie pona nini yo za moto mala motanga oliaka okoki ondima tata moto ngaza na mbongo ndenge nini a représenter oko sans que yo ndima ndenge moko démocratie ndenge ezalaka peuple tango aliaka malamu tango atanga malamu akoki ondima te que n'importe qui a représenté même si ataza roi yango mona bamboka msunde na France Louis XIV tango azo kamba mboka azo nyokola ne bato mais au moins économie ezalaka malamu au moins kotangisa bato ebi académie française académie des sciences Louis XIV mutacha en place donc tango siko peuple azo tanga malamu tango azo lia malamu siko akokoma olukelo ko mususu akomi koluka amituna mais yo roi wana pona nini kaka yo muto kambaka biso pona nini mboka oyo est-ce que ça yo si on a la révolution, va réclamer démocratie. Biso siko au peuple tellement que aliaka malamuté, atanga malamuté, au monde a même na élection, aza prêt à kabi voix naye, ba pesier moi 1000 francs qui ko voter. Et loko anande mute sala que peuple aza ko minyo ko la yemoko. Mais tant au peuple yemoko ko comprendre que les lots vote eza makambo mbongo te. Les lots vote fona yo kamoto politique eza makambo te mutaya kaka abisinga ba tekimboka. Bisinga motoana ye a tout na maboka o wana rwandais mais peuple ye moko komi ko réfléchir nde a solo place wana nde mutu makambo ko changer pe makambo indépendance ozomona bien que nga nazo kima indépendance nazo zongelo na démocratie parce que loko nyonso ebandaka na dynamique interne au moins mindele bango bako nyokola biso mais na mboka na bango peuple na bango anyokola bango ba mindele wana ba président mususu ya ba Europe bako yo sala guerre na bamboka mususu ya Afrique mais jamais na mboka na bango bako sala bozobo omona même na mamwa makambo muke ya chômage balongoli bango donc dynamique interne mutu sala que beaucoup ma indépendant na ba état mususu parce que bato bazo kamba biso bakoza makasi ndenge nini soki peuple atikela ne bango a contrôler kané bango te
tango ba vote ye na mbongo apesi bazongisi ye na bokondi. Donc eloko wana nde mutu to faut changer. Tango to ko changer wana peuple dynamique wa ko créer est-ce que aloba que le peuple a des dirigeants qu'il mérite. Donc pour les dirigeants ceux qui ont mabe, faut boye ba que peuple pas za mabe. Boye ba que Mobutu bato ba yebisa ka 100 ans ezala nani ezala be peuple bato ba embela ezala nani. Donc fond des changements ou tana peuple. Tant que changement ko tana peuple ba dirigeant ba ko banga peuple pe ba ko kokate ko se soumettre na pouvoir le nini nature horaire du vide. Tant que le peuple a bossani pouvoir na mindele ba botolier pouvoir ba komi ko imposer ba dirigeant. Donc faut peuple récupérer pouvoir sikoyo au-delà indépendance to ko na interdépendance. Mais ngai moi na mboka Steve nazozonga et pas Maître Blanchard mais naza d'accord na analyse na binotin. Congo tozwa indépendant ezalaka volonté ya ba congolais to ezalaka volonté ya ba oyo bobengana ba oyo ba pesa bino indépendance. Volonté ya ba congolais to volonté ya ba puissance. Troisième président, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ya ba congolais to volonté ya ba puissance. Quatrième président ya Congo, Joseph to volonté à ma puissance. En quoi est-ce que nous avons obtenu l'indépendance politique? Nangonga oyo tozali komona ke soki FMI, Banque mondiale balobi ke wana tika la ministre à finance atikali wana libela. Soki bango balobi kolongo la premier ministre était à kolongwa pété. Donc tout doit venir na ba oyo to bengana ka ke tolingi toza l'indépendance. L'indépendance politique ango wana bozo zwango na angle nini? Tozo wana makambo ya économie wana to tie mupanzi. To na mupanzi. Dès lors que ba dirigeant bazot bimana nini na volonté ya ba congolais indépendance c'est à niveau ni. Oui, Ndeko Eliezer, merci mingi, mais namoni, c'est vrai, toute l'économie, moi, mopandi, mais ils appellent moi pas si tout chango mopandi totalement, parce que on peut y aller avec les deux, ouais. Ezali nati na makasi, pas mbate dynamique interne ezalaka na importance makasi pour na mambo ou etali démocratie. Pas mbate démocratie ezali pouvoir ya peuple pour na peuple. Ce qui peuple wana yé moko ayebiti na démocratie te, to ayebi valeur na yé peuple. Tanga malamute et vous allez pas si pour naie azwa temps pour réfléchir parce que ngonga o yolingi o memaye à réfléchir mambu ya démocratie makambu ya gouvernance ye aza komi préoccupé na ndenge ni bala il faut bali ya lobby na tongo au moni que politique wana na après table ronde ba pesi biso indépendance politique bandeko bazonga ki awa ba père ya indépendance na biso ba ye ba organiser élection et majorité simba magi na bandeko ya ba nationaliste ba Lumumba na ba ouais. Parce que normalement, arrivé à la date de décolonisation, Moutouazalaka favori c'était Bolikango. Ça c'est connu. Oui. Alors, Nine Salaka que Mbalamoko basculé, c'est Kassavoubou qui passe. Et qu'est-ce qui a fait que Lumumba, comme à la cérémonie, 3 heures de retard? Et je crois que au moment où Nabiso au Bakende Koluka indépendance, ba père et indépendance Nabiso, Bazalaki na Bomoto, Bazalaki na surtout ba leader wana o totangi batu bazwa ki majorité na parlement pambate soko tali na nuto banda déjà tant ba okende table ronde ndeko Lumumba za nzela mona ba déjà point positif pour na bande ba père et indépendance na biso et tant bazongi ça c'est Kassavoubou bango nyonso tu na ba kamita tu ba o tu bakende ki kuna alors tant bazongi awa bandeko bazwi majorité na parlement. Et entre bango batali pona ko consolider unité auto uti ko bundela pona ko zwango na maboko ya bapaya ya mindele o bakambaki biso ba moni que Kassavoubou azalaki pe na leader azalaki pe na batu na simanae soki to lobby to tikaye parce que déjà azalaki na majorité te to tikaye boye déjà na mutu ya Kassavoubou na bandeko na bazala bango bazalaki plus batu o bazalaki na makanisi ya ko bendana libanda ya Congo ba o na lopoto to ba sécessionniste. Bon, bah, c'est déjà un esprit. Alors, Kassavoubou. Parce que tu as dit que bao bazaka na makanisi ya kokabola ya ko
Kabola Liboso, c'était Bakatangé, ba Moïse Tombé. Maintenant, batu ya ba Congo bakasavu bazala qui déjà na esprit on. Alors, ba fédéraliste voilà. Ndeko Lumumba na majorité oyo a constitué qui na niveau ya parlement, ba moni que non, soki to tiki ndeko oyo ekozala biso nde toko perdre. Parce que si tu as indépendance, oyo ezalaki po to sangana biso tout ba congolais to zala fort to rivaliser na bandeko ya libanda. Yango moni ba mekaki ko solola na niveau ya politique po ba lekisa ndeko Kasavu buloko la président. Donc non, ce n'est pas parce que Lumumba monanga que chef de l'État aza penza na musala ya makasité ba fonction ya makasité, c'était au contraire le premier ministre qui devrait jouer un grand rôle ne yango alobaki comme ça ya na tikeli obonga na keboy. Bon, akoka ki pe ko mona bongo mais constitutionnellement parlant na ba texte ndenge zalaki ye mutu azalaki leader ya majorité wana, c'était que normal yende azala premier ministre a gouverner parce que na constitution ça il faut prévoir que mutu azo kamba gouvernement za premier ministre. Mais loko la place mususu ezali place pe ya profit ya malamu chef de l'état, il faut tozwa ndeko oyo aza na coalition na biso te bato toza majorité. Loko la ba na minorité, to tchape wana comme ça, to ça contrepoids ko zala malamu nga nazo kamba gouvernement, mais yé pe azawana loko la chef de l'état comme ça et ko sala que to garder bon moko na biso oyo to uti ko bundela kuna libanda et pas ya bandeko o bazaki ko coloniser biso. Donc au moni que en 1960 on a déjà esprit à démocratie, esprit ya ko protéger ba acquis wana ya république ezalaki déjà na époque wana. Mais ndeko lobby tant to mi ko kita ba acteur mususu effectivement ba komi ko se laisser entraîner par bandeko oyo balingaki que indépendance ezala na Congo te. Belge, entre autres, komi koluka nani azana mwa est-ce que les lots manipuler ni bo répondre na place wana comme ça to le kana sujet musu sinon to ko suki sa émission kaka aw les lots to ko tikoloba ke toza indépendant si oui na plan nyonso oboko loba même politique si oui qu'est-ce qui fait que la voix y a Belgique batindika moi émissaire moko l'émissaire tel est allé à Bouma voir le patriarche Antoine Gizenga, l'émissaire Boy, l'émissaire Boy. Est-ce que nous sommes indépendants, oui ou non? Même temps où Tozolo Baba Makambouya élection, Tozolo Baba Congolais Bazana position va changer constitution, mais tant que chef de l'État Yambi ambassadeur, donc le corps diplomatique n'a sorti, lobby oui, dialogue c'est bien, mais bon toucher na ninité. Est-ce que tu es indépendant? Toza indépendanté de mutuna nanga yango wana o via makambunyo surtout wana est-ce que nous sommes indépendants ou nous ne sommes pas indépendants? Ndeko Eliezer ngana kolinga to kende na réflexion na niveau mususu omoni lelo au-delà ya indépendance toyeba que photo kanisaka pe interdépendance wana nazolo bango en tant que nationaliste responsable omoni lelo ndeko Eliezer oza na famille na yo oza na famille moko te oza na papa oza na bandeko soki lelo yo miyaka na ndaku na kwiti ozobeta mabaku ozosala besoin no place esengeli te ozofinga bato na nzela ozoyeba que tya indépendance na yo en cause yango eloko biso tozo démocratie tozongiso na côté dynamique interne bomi respecté omoni place wana soki totali pe bien ba dirigeant na mboka na biso depuis 1960 après 1960 pe ndeko nanga lobby clairement que responsabilité zalaka mais soki déjà toké na 1962 tozomona déjà que même ancien président na biso Kasavu to respectaka makasi mais akometaka ba erreur makasi constitution à Luluabu Rwano et Salama il y a 64 et Salama sans chambre parlementaire où ezalaka dominé par balumumbiste. D'où constitution en 1964 à Salaka et où melaka te pona nini ezalaka faible ezalaka kaka na tendance na ye yango kutu debo to kotsaka na ba atelier mais tozongaka na makamuna. Donc lelo ndeko tokomi na niveau ya kolobela interdépendance parce que faut toyeba que instabilité ya mboka tel et quoi impacter sur stabilité à bamboka mususu que ça soit sur le plan politique que ça soit sur le plan économique lelo sur le plan politique bozandeti
bamboka mususu baza na ba entreprise na bango ezosala ba affaire awa bino soki boza na guerre faut boyeba ke entreprise wana tango kokoka kosala te donc elingi kolakisa ke mbongo oyo fo ekende kofuta na état nango originaire moyen kome kozala te soki lelo toza na guerre awa faut toyeba ke instabilité ya RDC eko-impacter sur Grand Lac Mobimba, eko-impacter sur Afrique Mobimba parce que toza na ba ressources. Faut tokoma na niveau ya responsabilité wana ya koyeba ke tokoki ko se permettre te tant que toza na planète moko biso tovandaka na biso comme ba irresponsable. Faut tozwa les koyeba ke tango ya cause aza distrait surtout mboko aza na ba richesse. Dapesa ka kebele kona yo me yo omiraka no masango langwaka. Mais bato nyonso bazoleka ba voisin na ba kolela me ngape na moto naza indépendant mais bato bakondimela te bato bakobanda koyiba yo ndenge moko sur le plan économique tango zo ba makambo a FMI wana naza complètement pour FMI te mais tango FMI asengaka transparence biso mto finga Mobutu toloba ke Mobutu azwa mbongo ya nyongo atongela ngo ba bâtiment ba nini azaka na dictature mais bino bodefisaka mbongo point mais lelo tango FMI asengaka transparence kaka biso isu tozoganga o non indépendance po ani bazo dicter biso te indépendance soki bozwa ngo fo bakisa nde responsabilité wana nde ko sala ke bato mususu bako respecter bino bako banga bino pe responsabilité ndenge nazo beta ngonga fo toyeba ke toza na dictature te donc responsabilité zaka ya ba gouvernant te. Voilà. Responsabilité zande à peuple. Ce qui peuple a moni que ba gouvernant baza responsable te eza yende mutu fa longola bango a lukande bao ya malamu to lelaka te. Indépendance ya solo to kozwa yango tozo beta ngonga place wana soki peuple azui makambo na maboko tozo ba ona ndenga violence te mais to bien on a ndenga que peuple akoma ko comprendre politique nde nini pe akotis ape sa contribution na ndenge sengeli. Pe na soki sa mo moke na makambo kasavu bois vraiment ndeko nanga lobi malamu mais faut eba que Lumumba na Gizenga basa réunion à monene au moins ndeko na biso papa Bolikango ya na parti ne PNP bango ko bando benga pene na mundele donc tant batali kasavu bobi bon même si ya zaka na mwa ka mususu mais ala quand même moto ali boso abundela pe indépendance faut eba que na bango tout ye moto zaka mokolo koleka je pense que za na ba quarantaine Lumumba na Gizenga ba na 34 ans. Donc, yango babaka te. Loko ayaza mo mokolo pe yepe abundela indépendance mbala ye mutaza moto liboso ko bundela indépendance topé ça parce que natango wana président de la République azaka élu na parlement. Or parlement ngonde majorité zaka détenu na MNC na CREA na PESA na balubakat ba parti onde lelo et sangana ekota et créa palu. Voilà, merci. Maître Blanchard, avant tous les cas, parce que mon peuple n'a pas il faut tout faire la peuple il faut informer. Ozolo ba makambo oyo ya indépendance wana olobi ke bandeko bazotika biso te mindele bazo konza biso tango nyonso bazo di koponela biso bandeko oyo tolingi o balingi bakamamboka. Mais il faut to beta tango ou soit to fongola peuple na biso misu to comprendre eloko moko po e la kisa biso par na biso ya responsabilité. Mboka na biso ebotami ndenge nini ebotami na lisanga ya ba puissance en vouloir bango na ndenge bazotala misu na bango na mboka na biso entre autres ba Belgique wana ba États-Unis Allemagne na ba Grande-Bretagne et lelo oyo il faut toyeba ke bakotika ka biso kimia te et surtout na ba nkita minene oyo tozana na kati ya mboka na biso alors po batika biso kimia ou soit po tomi considéré comme un moins indépendant na ndenge ya bosolo bandeko na biso ya politique il faut pas comprendre que et ça na responsabilité na bango na ba oya opposition na ya majorité ya ko fongo la population misu pamba te soki population à comprendre lelo oyo Belgique akoki ko ya ko dicter biso likambo o alingi mais soki dynamique interne o tozaki ko loba toujours awa to lobi ke non biso to lingi direction o bozo mema biso te bandeko wana ba ko imposer biso te ba kozala na pasi pona ko kokisa o eza makanisi na bango yango bandeko na biso ya politique il faut au lieu ba lukaka ko bomba ka peuple ba information mususu au contraire bango fo ba bunda po ba la kisaka peuple information ya solo ba droit na bango peuple ayeba ko telema ko revendiquer pamba te ko zala pena profit na bango moko lelo o bazolela kata nyonso ke non mais Belgique akoki ko ya konza biso te toza souverain toza boye mais
nani akozala na nsima na bino mpona kosoutenir bino na makanisi wana mpo peuple wana aose retrouve te na façon na bino ya kogérer. Or soki bino bozogérer malamu boza kotika peuple wana na liberté ya koloba na liberté ya s'exprimer ya korevendiquer badroit na ye omoni kakoki kotelemela meme bandeko oyo baza libanda oyo baza koya koluka kocontredire gestion oyo bino boza kokamba soki eza kotambola en commun accord na position ya bango population. Merci na bandeko na biso bozolanda biso en direct ya Kalima bino bandeko boza na Kaemba. Je sais que télévision ezali banda na ngonga oyo na Luanda pe partout na ba province ebele na ba Kasumbalé ça certainement. Deuxième question, dit jamais vu banda tokota indépendance mbala liboso tomona chef de l'État initié une action judiciaire contre ba proche naye toka kimona mboka Luzolo Bambi Lesa ake a déposé plainte to yeba quitter ceux qui banane bazaki na kati comme toujours parce que talaka mboka na biso bien que bozo loba indépendance interdépendance tout ça na mboka na biso ceux qui et pas mokonzi moko lobi otuna ye mutuna. Non, je ne parle pas ces derniers temps. Dès qu'Amoni Mundele na Senglé a dévoilé secret ya mboka na ye akei to yikana babeti yango na RFI 4 gouverneurs Moïse Katumbi Chapwe Katanga balobi fraude douanière, Alex Kande, corruption, Goïka Sanji, Oyo Kasai occidental, Kasai oriental, Goïka Sanji, corrupteur, to éviter ceux qui va corrompre en Bazawapi, ceux qui va tout libellé. Et Marcelin Tichambo, corrupteur, ceux qui va corrompre Kabanani Tokoeba. Et son ancien directeur de cabinet, Beyasik Augustin Beyasik, au Batinda qui est ambassadeur na Belgique, qu'on appelle Simbité. Toyoki ke babandi bazo négocier na Angola ba ndeka toyoki nani aibisio kaka ngamo konde na yoki. Alors sikoyo bayeko bakisa makambu misusu na liste wana tozoyoka bazo tanga ba ministre ya transport, ministre ya finance o batu ba DGI oyo tozozela mona mboka Steve nazai pa na yo cette démarche malamu eza règlement de compte eza que ba limiter nani et puis Beyasiko il faut na loba ceux qui bazo landela ye oni makambo koma ki nzembo ya fibre optique au point d'atterrage point de décollage point d'atterrissage ba déplacer na chef de l'état ti mwanda ti lelo to ka kango lisute to malwa ka pe avanda ka pamba te wana mwana mboka kinke mulumba ndem to zaki. Alors oui, Kabila désire certainement bongo eza secret. Alors tangu mwana mboka Thomas Luaka komi wana alobi makambo ya fibre optique bon c'est bien quand même mais il faut aussi go satellite donc masolo ya fibre optique ezate kuna nde balobi mwana mboka Beyasiku na ebite ceux qui il faut ka insister mwana mboka Beyasiku na ebite. Alors balobi azwa ki pot de vin na makambo wana ndenge tozoyoka ndenge makambo ezali mo lecture na yo. Lecture nangai na kolingana zonga na ndenga ba principe parce que biso toza bato mibeko na lobelana nous principe peut-être na rosuka kota ba principe pa bwana eza vraiment makamoko esengaka to politiser yango te makambo mibeko principe eza boye ndeko leza ndengo za wana soko moni moto na nzela bazo beta ye oza na droit ya kokende na la police to na parquet au funda au bengi na lopoto dénonciation au différencier rango na plainte au généralement valable na deux cas mais one is a dénonciation ke au fundi obi ke bazo beta moto kuna donc bazo commettre infraction et le policier au yazo jouer rôle à OPJ akokenda zu moto wana ba memie na parquet ba sambisie vraiment te ba analyser makambo infraction na nde ba memie ngo pa ya zuzi juge au ndazwaka mokano obité yo osali infraction telle cause blessure volontaire au kozwandeti 5 ans 10 ans tout ça procédure nde yango wana donc eloko chef de l'état sali eza mosala ya citoyen nyonso na mboka donc soki omoni bazo sala mbeba quelque part et koza na ba moyen oza na mwa ndambo ba preuve faut memango pa ya moto mibeko epesa au constitution epesa au peuple apesa mosala ya kolandela bato bakometaka ba infraction nde babengi ministère public to parquet
nde ya kozwa abi oyo kofunda moto ya zunde makambo wana atali yango est-ce que za ya solo to ya solo te parce que parquet azu yango koloba peke te ba preuve opesi mais ekoki vraiment te moto wana asali ne lo côté soit parquet pa koki koloba ke makambo asali eza ya solo nakende na lakisa juge makambo nde bakmemie na justice juge pa analyser moto wana pa memi avocat na ye nde juge na suka koloba kete makambo parquet ye nango eza ya solo a condamné moto wana to alobi ke eza ya solo te a condamné te. Donc chef de l'état loko asali côté à principe il y a droit côté à procédure pénale d'ailleurs moto aza conseiller spécial né c'est un de mes anciens professeurs il y a procédure pénale donc to moni vraiment que à respecter moi mboka luzolo à respecter procédure wana to beti maboko to kokota na politique te est-ce que basali boeto te eza bongo wana procédure mais côté nde moi ko banga moke ezali pe ko banga vraiment te mais na ko senga réforme wana ezala au moins to lobaki makambo indépendance hein au moins indépendance ya mboka ndenge to bundela et ça même que Lumumba kufa po nango ndenge moko pe na justice pe fo bundela indépendance ndenge ka Lumumba pe abundela indépendance à Congo ndenge kizenga bundela indépendance à Congo au moins na Italie mafia monene ezala mafia penda que non juge yo zui mokano bo explosif mais ba juge ba bunda pour que indépendance ezoma mais côté à chef de l'état le quoi à côté si plainte tokosenga to ebika lingi vraiment justice za na mboka mais tokosenga surtout que à financer côté financier il faut vraiment faire sa misolo et sengeli pour que le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais côté pas ba magistrat, faut bâtir un peu corruption. Parce que moi makambwana justice ceux qui mboka moko eza na justice te matakate. Zelanano avant que na leke pas maître parce que bazo la kisanga kengo na biso est commis vraiment mouké alors qu'il y a d'autres questions. Bon, même une seule question que nous allons prendre juste après ça. Est-ce que vous avez que même temps aux autres nous conseiller plainte balobi Joseph Kabila ndem a porté plainte par l'entremise du conseiller spécial naïe dans le secteur où on a lutte contre la corruption tout ça. Yé chef de l'État babengé magistrat suprême. Dès lors que y a fundi batu. Yo zomona que justice est kosala musalani. Est-ce que justice est koti kwa quitter mutoyo ba fundi pas magistrat suprême? Est-ce que le juge seront-ils indépendants par moi les a titre honorifique un photo ça vraiment na mboka mibeko parce que ça na Congo te moto magistrat suprême au lobby magistrat suprême ça honorifique d'accord c'est lui qui nomme Batouane muto anomaka bo ba votaka bango te ouais muto anomaka bango yeo wana ya lobi mbo na fundi maître Blanchard yo mutu amemeli yo mutu alobi ta la Steve obi ke yende mutu anomayo na fundi maître Blanchard par le chef de l'État et ça ndenge chef de l'État nomara ministre ndenge chef de l'État nomara magistrat en réalité ba magistrat il fallait bazalaka nommer sur proposition du Conseil supérieur à la magistrature. Donc, chef de l'État a coquille qu'on nomme magistrat parce qu'il y a lingi. Il faut nommer magistrat parmi Batoyo, Conseil supérieur à la magistrature, PCA. Il y a une place au biso de la réforme à solo que chef de l'État est mon bunda, mais magistrat va réclamer indépendance. Parce qu'en réalité, chef de l'État a respecté la procédure. Au moins, depuis longtemps, va réclamer la corruption, le chef de l'État est l'autre côté. Même si ils sont en retard, tout c'est payé quand même moi makasi. Parce que le chef de l'État il est moko na ndenga mibeko toza na état de droit. Azana en dehors il y a révocation à ba ministre, en dehors il y a révocation à bato yé moko nomaka. Azana sanction pénale il y a quoi infliger batoté. Et ça zouzinde mutu à infliger à bato sanction pénale. C'est ainsi qu'il y a respecté procédure apporter kaka plainte. Mais moi koko son naza complètement d'accord nayo. Nandenge Congo ndenge pouvoir judiciaire et fonctionnaka ndezo bangisa moi moke peut-être batu bakoki ko kanisa que les règlement de compte côté nomination nazo boya ngo point parce que faut pas que conseil
Cour constitutionnelle. Nous allons rejoindre par rapport à pratique. Il y a conseil supérieur proposition et zandenge nini. Ndenge tozana yo boye na lobi mona mboka Steve. Nazo proposer yo ke to sala émission oyo ya côté lema. Lokola eza proposition. Okondima tout comme okoboya. Faux. Namibeko yango na obi ke biso to ba to principe Namibeko ezana o babengaka compétence discrétionnaire, c'est-à-dire yomoko olobi ke na volonté na ngamona nommer moto droit administratif pesa na compétence liée. Compétence liée neza na place o ya ba proposition ana. C'est-à-dire okoki ko nommer mototé sans proposition ana. Donc eloko wana nde yango tozo ba indépendance au pouvoir judiciaire ezelo ali sécurité ezelo ko pe ba bundela kango. Conseil supérieur à la magistrature vonde ba bunda bitumba ba indépendance ya solo faut ba ko kabela bango ngo tende ti cadeau na suki sa mo moke zeloko est important parce que mboka état des droits et peu équilibre ba pouvoir wana pouvoir judiciaire azola la moi pongi pour que les lomboke fonctionner malamo il faut équilibre wana ezala entre pouvoir judiciaire exécutif na parlementaire sinon ce qui pouvoir judiciaire azola la pongi mboke ko kamba mamala moté peto ko senga na ba magistrat bala la pongi tata ba nomaka bango mo ba ebi que un magistrat azalaka nde esclave ya mibeko azalaka esclave ya mutu. Maître Blanchard nazai panayo moi commentaire moké par rapport à ce dossier là et puis tout ce qui c'est dans quelques minutes oyo etika libiso tozwana nous moi synthèse sur les tribunes il y a premier ministre Adolphe Muzito oyo azobimisaka na po moi idée moko bandeko surtout makambo oyo boyaki kokundola ya ba chômage ezo sala batolé makasi dans l'opinion parce que talaka ka ba journalier basilaka te ba NP basilaka te ba sans contrat basilaka kwa luzolo bambi. Oui, merci mingi ndeko Eliezer. Na kanisi que ndeko lobby moi mingi hein, oyo esengelaki koloba na mambwana mais moi commentaire ya rosaleza que premièrement, il faut te remercier chef de l'État. Attaque on a moins retard mais il faut te remercier pambate na fonctionnement peu organisation ya présidence de la République poste wana ezalaka. Ezalaka toujours conseiller spécial wana poste wana ezalaka. Et lelo oyo lokola chef de l'État a moni que il fallait a nommé acha mutu po landela musala wana pe a chen mutu ya pamba te ndeko lobby professeur Luzolo Bambi Lesa aza professeur oya biso ya procédure pénale pe ayebi procédure donc chef de l'État a cheye po ayebi que musali ko sala malamu pamba te il faut to loba ndeko Eliezer ngana yo to yebi que na mboka oyo eza na bandeko misusu oyo baza ko lia mbongo oyo 80 millions bako olobi mambo chômage awa donc 80 millions ya congolais ole ba bénéficier na mbongo wana eza bandeko mususu bango moko na bureau climatisé na afandi eye amileli yango ye moko alors que 80 millions ba congolais mususu bazali bazokufa na nzala alors biso toyebi te soki il faut la politique tonini mais lokola toza ba juriste biso tozotika na principe tozotika na procédure basali dénonciation et comme na niveau ya procureur général maître Blanchard bozana ba principe te bozolo belande professeur na bino kaka oui ndenge zela nanu te papa menga na zoto na binoti ba téléspectateurs pe ba kolanda ozomona parce que Luzolo Bambi azamu payate azaki na ministère ya justice awa abandi kosamisa bato libanda wana tozoyeba bataka ye na makambo ya fraude ya makambo ya ba diamant moko na banini bon toza kuna te mais eloko mususu oyo bino bosimbi te banomaki ye na cour constitutionnelle inamovibilité ya ba juge ya cour constitutionnelle wana bozo simba te tomoni kaka akomi lisusu conseiller spécial kuna toyoki te bozaka professeur na biso professeur ya procédure pénale kuna bosimbi te là c'est tabou c'est un sujet tabou ndeko Eliezer il faut to reconnaître ba compétence ya bato lokola tozana ndeko Eliezer journaliste ya munene ya mboka na biso ezali kambo ya soni te pona ko reconnaître ba compétence na yo ndeko Eliezer pe azobeta poto il faut oui soki ndeko Eliezer abeti poto to koloba ke place o ndeko Eliezer sa journaliste ya munene mais abeti poto mais jusque là to lobi que ndeko Luzolo azali professeur azana ba compétence ya minene ba tiene sikana mena mambo ya cour constitutionnelle faut koyeba que cour constitutionnelle ba juge tango ba désigner ba nommer ba désigner bango il faut pas prêter serment pour place wana et comme manengo lobi wana que non
inamovibilité va bouger les sous-soutés. Mais tant que après ça qui nous sermenté, c'était normal que bako capé ko bouger parce que il faut voyer que professeur Luzo Lobambi ezala qui quota ya chef de l'État parce que dans la cour constitutionnelle ils a prévu que chef de l'État il faut à pona bah juge misatu parlement a pona misatu pe conseil supérieur à la magistrature et pona misatu donc chef de l'État est muto pona qui est à mon que non il est na bende na pona ils en a besoin na côté mususu na tia mutu mususu place wana problème ezate maintenant il y a plainte il faut tout le que il faut moko topé sa confiance na musala o ya bandeko nengo lobi na soki mabe e salami to ko bima lisusu mbango pona ko bagé place mabe salami confiance maître Blanchard population congolaise oyo peuple congolais bandeko yangai ba pesa kabino ka confiance chaque fois Luzo Lobambi abimisi ko kanga bakulu na mutu asali ke toyeba ba kombo ya ba prison à travers le pays eza Luzo Lobambi toyebi e café là Angenga Boulou, les portes ouvertes, tout bien. Après, quand il y a un lobby, tu vas traquer bakulu en cravate. Atraka nani, to lignito et basoki atraka nani. Et ça, moko ka bazuya ya moko boye, ceux qui surtout à approche à majorité, à côté de prison, lobby na zo ka fièvre, ba memie na mama yemo. Si kakawana to komorera ko. Les ngapena kato mondambu nyo kata minute ko mina suka. Donc ndeko professeur Luzolo alobaki toza kutanga komune mingi te mais nazo raison na pombate alobaki que ya sali musala na ye et comme il peut la justice et ça la musala na c'est vrai sali musala na ye au nom du chef de l'État. Donc tant on déposer plainte ou na dénonciation na ndenge to lobby na droit, il faut tous la siko parquet général et ça la musala na mongo et enquêter ce qui effectivement bakuti que bandeko oyo bakombo ezana kati oyo jusque là na yebite bazana kati ya mbeba wana audience ezalaka publique ndeko Eliezer za journaliste amunene to okita ba caméra na biso kuna na ba caméra na yo kuna biso tout okotala pe nenge olobaki bandeko o bazoyiba pe bao bazo corrompre ezaka ka bandeko bazana kati ya plainte wana te alors tango procédure comment barbando sambisa bango et que permettre la population congolaise surtout ayeba mutu moko nani azaki ko corrompre pambate na procédure na mambo ya corruption ezalaka toujours na deux parties na kati mutu azo corrompre na mutu ba corrompre voilà tozana suka moi liloba moko par rapport ya na linga tozo ba tribune en général mais tozo nanu eloko oyo bazolobela mingi ya chômage parce que finalement bazoloba eza charnement eza ndenge nini mais le Premier ministre a quand même na pays mupaya lobina longoli na 51%, 43, tokiti en dessous il y a 40. Mais nde batu bazo mituna bande ko belé parti wana bazo zela pe bazo sepela bakoka comprendre oyo pona lobaka toujours que tozo développer neti ngai tambwe tozo lobela makambu ya ba tribune oyo te parce que eza soki nani tozo lobango po eza expérience ya mutu azalaka inspecteur ya finance premier ministre lelo aza député national azozwa ba réalité nez azobimisela bino par rapport à calcul wana ya Adolphe Muzito commentaire nini ozana ndeko de manière générale à ba tribune nyonso tokolobaka ka eza kombo tozo bunda que ça soit Palou que ça soit honorable Muzito tozo ngisa débat politique na makambo nde essentiel makambo ya ba idée au lieu que tout lobelaka bato ezana nous pasi parce que bato bazolinga bazongisa biso na ba débat wana entre bato bakanisa ete tozo attaquer moto moko te toza na makambo wana te tozo lobela nde idée omoni na makambo ya chômage soki tobimisaki ba chiffre wana ya gouvernement eza parce que gouvernement nde moto aza na responsabilité ya kobongisa mwa makambo ebele na mboka mais soki ye moko abandi kobimisa ba chiffre mo ezolakisaka makambo nyonso eza malamu pendant que makambo eza mabe ozomona ke gouvernement akolala pongi pas seulement kolala pongi baoyo bakoki kosunga bino bakomona ke makambo ekotambola malamu nzoka nde ezotambola malamu te 4e tribune te tolobaka état sous-endetté esprit de pauvreté ou d'émergence tolakisi que na bachinois toza na 3 milliards de dollars que tokoki komobiliser mais gouvernement azomobiliser te tolakisi que na FMI na banque mondiale toza na programme na bango te pourtant misolo ekoki kobima kuna tolakisi que na baentreprise publique soki l'état milongoli na baentreprise publique misolo ekoki kokota mais toza na processus wana te gouvernement azokende azwi mwa 10 millions atie na société
emiliami na baniongo société ezalaka nango société etelemite gouvernement aki abongisi mwa ndambo ya bato na onatra tomoni yango tosepeli me ntango baniongo ekolia mwa rentabilité wana ya ITB kokolo ntango ITB kokolo ekokufa misolo kobongisa yango ezalaki te donc makambo akolala pongi yango wana mpe toye koconfirme yango ntango gouvernement azoloba que si congolais sur 10 travail tomoni yango keza grave mpe todémontrer mathématiquement que si congolais sur 10 bazotravaille te parce que soki toke même na bato gouvernement azolobenga bango batravailleurs en réalité baza bachômeur déguisé parce que salaire na bango bazwaka ekoki kopermettre bango te bavivre mpe salaire na bango bazwaka il faut bakotizaka na INSS to bakotizaka na caisse nationale ya l'état pour que ntango basilisi mosala na 65 ans bakoma kopesa bango misolo ya kovivre mais ndenge total na INSS kaka 2% ya batravailleurs moto bazwaka misolo donc ozomona ke makambo wana nyonso ezalaka mpona koatake moto te tozolinga tozongisa débat na makambo nde ya baide mpe makambo ya chômage ezotouche population to baka 100% population et so batravailleurs même bato bazosala mosala salaire bazozwa ya ntina te mpe bazosala cotisation sociale te 2% kaka ya batravailleurs bazokotisa na INSS mpe badwa 2% yango bazozwa cotisation na bango sociale wana bazobénéficie nango après 65 ans misolo INSS apesaka bango moyen basurvivre eza te tozoloba te ke bavivre mais basurvivre yango wana tolobi ke tosengaka kaka na gouvernement place oyo ya gouvernement tosengaka ye kaka ke atika makambo wana oyo babengi maquillage de chiffre mais tosatakaka na ye te mpe tolakisaka nde population défi na makambo mosala tolakisi ye ke chaque année 2 millions ya bato ya sika bamibatisaka na marché de l'emploi honorable musique alobaka te ke ye akoki kocréer plus de 2 millions d'emplois parce que mpona tokitisa pour bachômage elingi kolakisa que chaque année faut tocréer plus de 2 millions d'emplois donc du moins na gestion na ye afuta quand même banyongo moi ebele maître Blanchard commentaire na yo sur les tribunes et puis aussi te déborder na zo oui commentaire na nga lokola aussi te déborder na zonga mingi kaka na mambo etali chômage wana pona kolakisa que gouvernement na biso akoki kolekaka te ase félicitaka pamba te soki totali lolenge baebikolo misusu eza kobika na lolenge na biso toza kobika biso ekolo na biso eza toza kobika normalement te pamba te baekolo misusu babikaka ndenge nini ndeko Eliezer bandeko baboti oyo ya bajeune baactif oyo bazali oyo bakomi bavieillard basalaka na ntango na bango mpe ndeko alobi bakotizaka na baINSS esalaka ke na bainstitut ya sécurité na bango esalaka ke ntango akomi au-delà de 65 ans azwi retraite l'état akomi kozwa en charge na mbongo na ye oyo akotizaka ntango azalaki na makasi na nzoto ntango azalaka kosala ekosala ke jeune oyo ya bango mpe ntango akobanda mosala azosala mosala na ye salaire na ye ntango bazopesa ye ezopermettre ye aépargner ezopermettre ye ami prendre en charge ye moko mpe baboti na ye baza komi prendre en charge bango moko donc mboka ezotambola normal mais mpa na biso mboka etambolaka normal te mpo na nini tolobi ke 50% ya bajeune ya bato baza actif epa na biso oyo tolobi kaka 100 000 oyo l'état lobi ye moko apesaka mosala soki tozwi sikoyo 100 000 wana pamba tozwi toconsidere chiffre wana vrai ke bazosala omoni ke bakozala na mokumba munene pamba te il faut bazwa charge ya 50% ya banon actif oyo batikali plus de 40 millions ya population bana mike oyo baza na se ya 15 ans bao baza likolo ya 65 ans mpe bazwa soin ou soit bazwa charge lisusu ya bandeko na bango baactif oyo baza kosala te omoni ke mwa mbongo mokie deja oyo bafutaka bango salaire wana ekokaka nanu ye moko te il faut azwa soin ya libota na ye azwa soin ya bandeko wana nyonso tu omoni ke mboka eza kotambola normal te yango biso toza kointerpele gouvernement olie tomi félicité olie tomi betela maboko totala nanu lolenge bandeko mosusu bazotambola est-ce que kotambola ya bango na ya biso ekoki kosala ke to sepela ou bien esala nde ke tofanda tomaniola lisusu makasi ndenge ndeko honorable Buzitu na 4e tribune na ye apesaki bapiste totravaille badomaine ya bainfrastructure pour permettre biso que misala emonana banzela efongwama bandeko oyo bazokolona bandeko oyo bazosala misala na bazamba na baprovince babimaka na biloko na bango bateka mpe esala ke économie na biso emeka kotelema mpo ete mboka mpe etambola na alignement lokola tozomona na bamboka misusu donc voilà merci maître Blanchard merci mwana mboka Steve merci na bino bandeko oyo ngai
ba oyo bazalaki kuna na Lukanga na Équateur, bino bozalaki na Kaemba, na Kalima. Merci beaucoup. Mais là qu'on a Koloba, ils ont un débat politique. Au moins, Adolphe Mouzito a proposé que si tout bino batu bo gera, beaucoup de danse, bo partager biso expérience et la gestion, botali sa biso difficultés à place nin, au lieu à kokosa parce que inconvénient à kokosa, yo kozala bien à moi si na bana na yo, bako ngolé bako continuer ko souffrir. Comme conséquence, il va diaboliser Moutounion, surtout à cause de Bokonzi. C'est ainsi qu'il a mené à une réflexion. À l'objet, tant que Tozoloba, et pays n'a pas croissance macroéconomique, est-ce que Toza est pauvreté, Tozo qui est na pauvreté, Tozo qui est na émergence? Bino Bobimisa, même ministre à plan lobby, après si comment on sera un pays, je crois, développé d'ici là. Et que ça la passe, Makamwa chômage, Congolais, en réalité. Mais yo tant ozolo ba chômage aussi là. Banani bazo engagé na domaine nini, ba signer contrat wapi, ba futa ka bango combien. Mutuna yango wana. Bino pe ba congolais ngongango yango yo. Ya makelele ya ko voter. Yango na koloba na ko féliciter bande kwa malweka. Na lobi eza malamu ba décision oyo bozali kozwa. Mutu akosa bino lisusu te ndenge zaleli. Po soki oza sincère te, oza honnête te, kaneti lisolo ya ndeko moko azotanga na IPN classe ya kate makambo nyonso to basali la kaye akei azoluka moyen ya ya ko postuler akosa bala ya Congolais. Soki d'abord pour na classe na yo ozo kosa batu. Tu n'es pas honnête, sincère. Otinda ka batu pesi bango ba $5. Okozwa diplôme nani akozala mokolo nango. Ezo pesa problème kaka mandat. Ozo kende ko sala business ndenge bozo sa eko sala passe ba débat mususu toko sala ngo prochainement bande ko nangai toko ko bana makambo ya tribune comme toujours tozo développer yango ozana likanisi na yo place o lelo bomoni fu mutoto azate parce que azana kacha ba embouteillage talaka ba embouteillage moko e yaka na makanisi ba embouteillage na nzela ba embouteillage le fois passer pe mwana mboka Steve azala kiti azali na kacha embouteillage maître Blanchard ça fait deux fois azali na kacha ba embouteillage. Et yo pe ko tiko ya kokota to sala moi débat parce que za plateau na bino nyonso tout.